yayo yayo papi mangunza sina nini tokoma na kama kilieza na moya zabe sina nini topinga na kama kilieza ya bisote sina nini toinga na kabiso tokoleka batwa kento sina lukungu kuku kambanga batwa kento abadoni kimsiana na koshima ya yayo yayo yata yayo la force tranquille yayo yayo papi mangunza bologena lela trésor mancour kumbela mokili s'abonner biso tout na chaîne oyo kumbela mokili tala bango bajaloue bazobanga banga banga mancour wetu alobaka te trésor mancour wetu kumbela mokili nzambe aza malamu islatan boloke identité. Voilà, chers amis internautes, merci pour vos belles liboson ya ba écran na bino kolanda o ya bino bomesana kolanda mingi le prince de la presse trésor mancour. Toujours système handicap yango yé ti côté na Saint-Denis donc ils en a studio donc handicap yango toujours les lots tozana zanga mon côté quand des na idéologie tozana Teddy Mola na bosanité masalangai papa nangai Anel Kabafosset donc azawana trésor yure donc bozara toujours branché na chaîne no kumbela mokili tozana ba artiste pour découvrir bon kalamingi te awa donc bon mon agenda solo là nezara toujours na idéologie avant na pesa collègue nangai mo ya événement lelo donc na fin d'ici ba staff tout ba massa tout ba soutenir nga na kati ya G oyo na bosanité Eric Tente massa nangai Eric Tente, mon manager, na bosanité, DSI Nando, star na makolo quoi. Donc Nanette leader ba Fosset, Nanette Zalara toujours wana donc ba ça tout ba soutenir na kata G na bosanité Gina Mokili, le ngaba bébé bozala toujours branché na kata G na bino donc tout ça a on ba star na ko monopoliser parole te nazana collègue nangaza awa avant tout taquer no ba invité au tozana bango lelo na pesina nous Teddy Mola moi liloba. Bonsoir kumbila mokili trésor mancour. Merci à trop, merci na trésor Youé, merci na Anel Kabafosset. Imbadable Turamboma, merci na yo, merci na Jili Mouila, merci lisusu na Aimé Botoko, merci. Tous les artistes de la studio NJ à Serge Kabango, merci na Baké IP. Actualité à mon coin, il y a Bisso F victime, il y a Fali Poupa, na évité tous les studio. Bon, on doit savoir ceux qui battent Tikali, ceux qui battent Kimi. Il y a un préféré, trésor mancour à bande d'émission. Toza awa toza na Billy Sente, toza na Kustomo Piwi, toza na Gole Solo baza awa donc to yebite ngana yebite ba Tikali to ba Kimi. Bonsoir. Bonsoir. La personne qui nous sous balance d'absolu va parler mboté donc c'est Kustomo Piwi Alligator le roi Ragnar Lotsbrock Ernesto de la Cruz. Donc la question tourne au biso to Tikali. Kimi to botikali. Te Misha Kimate. Artiste à Tikala. Tikali. À Tikala. Ah ben voilà. Donc sur la biko Kimi de yelo quoi. Il y a Moutolanda Bino, Sopene, Nini, tout ça. Non. Mais c'est que tu comprends. Ceux qui ont un kin. Tikino mouvement. Et alors Kimi bien au Tikali. Donc pour la biso to lobanini batu bolanda biso na kati kumbela mokili na Teddy Mola to lobanini donc bolongwe mouvement to bo Kimi mouvement parce que question tuninga wana ezala kwa bozaki na kata kin mais bolongwe na kata mouvement c'est que to lobani bo Kimi mouvement to bolongwe mouvement. En fait j'ai l'impression que ezala que ceux qui musiciens bolongwe na poto c'est ka Kimi mais soit dans na Kinshasa longwe ou bien un pays moi Afrique tout ça Kinshasa te soit dans un pays moi Afrique on est bêta maté tenana na mon peut-être mais par contre il y a des musiciens au ballon peut pays Afrique donc voilà moi de ma part ils en ont kaka que place au M sous talika que non monique tout marché sous ndenge aux à l'est M sous à des on marché au monde sous clarté donc je pense que Moutou en tant que Moutou et puis Moubali, un vrai homme, il faut une décision.
so ezaki pata na kine nga nazwa peka décision na kine nga loba ndeni ilo na nga nani mo pesa nga terme mubu na kine nga loba na kimi be la tikali na éviter ah va pesa nga jeba bike yo président o bike toza peut na dossier belé pina photo solo na moni Billy Saint-Azawa donc tréseke na nga na lobelo mubu mutu na mutu ya tikalaki pour nga loba okima te mutu na mutu tikalaki na limite ki ezalaki conspiration te beto bengana na ba téléphone ndeni to tikala te le R nga na jaki bon na mona que no ça va bref na ça chemin na ndé na me retrouver ndé na ba nogo après quoi yupo que tikala ki ya nga pe na tikala ki comprendre les attaques énormes d'être batu ba lu ka ba chepso na kata meute moko bondire tous en meute tout conspirer tout ça les conspirations mon boito lobi que no tenisa neto yo kana to ki manga kuta na dernière minute na yo senti que no masa na biso gelo patika laki on a biso to yeba kite na yo yeba que gelo tika to yeba ite ben oui donc on va check oh yo donc c'est un peu ça mais ezaka pona ko éclaircir opinion mon côté mon roboué que Kokima c'est trop dur. Kokima c'est trop dur. Ngai kusonatika parce que je parle de moi en fait. Ouais. Mais père Yosko Baksani papa ya o kusta lobby. Donc on a pratique la gagne propre raison nanga. Donc Natalita a 14 ans. Père de famille donc dans 14 ans. Donc banda mouvé banda. Ndeti ya muna yo ba mutu mwa ba ya rekitanga. Surtout baba kolo pena mouvement so il habité tout na ko bana ko fondateur pour na parmi bon na ndenge ya bien ko pesa ya poser na biso mais tiko lo babwe papa tiko ke nanga boye o ezandika papa ndenge zo ke nanga wana musique pour nga na yebi ke yo ba yebi singa yo za doublir ouais na yebi ke doublir faut vendre la banque o benga doublir netinga muto o benga doublir alex ba œuvre o ya sala nga ba œuvre de belé caché un mouvement na ko pesa ya poser na biso po to ya biso to ya na boye to se compléter na musique on comprend na ta caché tu es ba vient so waze quoi wenge ya kimage o adum 4 o yo kana pa waze quoi 4 siko biso ma yake masa na konga abeta drum photo buka ngo manini présent yaki na cri ya oriengo po lo ça caché ya ni non ya mouvement non yaki oriengo ndeti moi kimbonda. Vous comprenez? Kitambo donc kitambo et kitambo makambo so ke na boke c'est tout moi kitambo et ça. Vous comprenez? Moi ça na nani ko ngai ni abeta drum akina caché na papa photo buka ngo boy. Ngala cha sente présent na cri ya oriengo pour kolokopie mtaba ite feza la bon. Pour yaza donc watara aigle ala ma kila musique pinda donc ayeba ki moko na moko oyo asala boulot na ayebi ke oyo muto a très important. Vous comprenez? Donc toi parmi ba premier batu nde ba totika na mouvement na buyi mutu o to banda o na mona totika la to banda na iza shumen na mbonda repo na pese ba mbote donc ba tutu wa ba tika ba kuta biso to ya kutu masa c'est beta tu répéter masa c'est beta na breaking to komo répéter kuna pa Jordan yekuta kena pe miki na ndenge na cop ne mo azoka biso parmi na ba bando kese doubler faut beta rater doubler faut voyager na 9 passeport yo mona respect belé na leader nanga a montir ba mboke belé o batu msusu ndo bazwa peta msuta ya rumo ba mboka na te nana obeta te papa elo ni obeta o batu bakola na biso lelo na Teddy Mola na kumbela mokili bakola na biso elo ni obeta o batu bayebi so sino ba riengo na noana na beta banzembo ze belé na beta donc mutso bengi masa na ami jaso kete Billy crâne yemo benga nga grand pote presse abenga grand pote Billy so la ni même mission so bois kinga benga grand pote Billy Sente bois ayebi donc ambiaka so ki na yeba ke logo te boye donc na yebite tam su 9 passeport et la plein pour nga même ba leader musu tam su bana ba kina na boye ne to vana na aigle na voyage ko le quand même ba leader musu kongwana pour na aigle obike yo na ko tuna mazapi na masolo pende belé fona solo la yo mais yebsanga na landaki mo vidéo no mo sala ki wana o sololi par rapport à Mani nenga solola parce que Mani na sololi yo a sololi penda par rapport à yo mais yo siko yo ko lobani par rapport à wana c'est que nga na loba
monde tout ça boy. Question c'est Billy. Oui. Ouais. Excuse, Billy, on permettre à répondre. Au monde tout ça boy. En limite que non, tu es ça là, tu aimes sous au moins que tu travailles. Ouais, tu aimes tout sur la maman studio, ne tout ça tout sur la. Monde tout ça. Ah, mais tu sais pas parler le parfois. T'es là pour être mais tout ça awa, tout sur la maman studio, tout sur tout wana. La vie ma c'est là pesa te dit mola, tout sur mon tout wana donc ingénieur Kudaza ou ingénieur Azali donc ouais. Tu es fan de la comment Moutouté. Donc, ceux qui disent que non, Moutou est sur les cas qui na télévision, à salir à propos mobo, oizo, ça qui est diminué, sous artiste, au hasard, awa, begole, benga, mais je sais pas qui. Ils a yé. Vous comprenez? Ils a yé. Sera lui Makamune, donc je ne pense pas que non, il faut ça droit à réponse ah maintenant mais mon a quand même vidéo Bila Salaki bah tout ballon d'abisso bah mon a quand même vidéo Bila Salaki mais ce que papa émission elle est là Bila ko bani papa ba propos wana bon et là on a ba tap suna senga ba masala na ba pardon o les aïe bango na pire esprit car pour batum sous ba warrior na bi ba sepela gité on prend nga mikili ba na ki ba continuer vie na bango donc biso to za na donc to bundaka pour na aigle to lingate to lo ba blomo bu batum sous ba kota pour ba zwa mais o lubago za na ba voice za na ba voice za makambo ebele ba seke kutu na sengi na pardon na kosa ikasi na kosa ki na kosa ina nga botika bango ça passe blo na bango po talaka ba père de famille bazana ba laissera ba tout famille oyo ba bilo abota po boule ko beba. Ingénieur Serge Kabangu donc Hollande Bisso ouais et bien mon batou parce que les insultes na bani ça vient de partout hein. Et régissement ils au saranaté mais et l'autre mot il faut pas comprendre que non prise à raprise donc neto fani moi bomba prise à raprise na comment sentir que nous font la loba prise à raprise fali pour pas du cap la merveille on a total respect c'est ça que nous ngakusto lelo la fandi buna na poto siko papa olongwe tika mama tika ba ni no moke na biso olongwe papa olongwe déjà zana ibisa en plus au kimi voilà na kimi na ndimi moi siko na ndimi na kimi siko na loba boye oye bisanga bando bani kusala chronique selon expérience na yo pas sûr pendant que non monsieur mo buna a kokisi 70 ans na orchestre muni na orchestre mwana batu donc jomo bo am kolo makasi sikoyo donc et comme ti msusu présenter les boy présenter comme papa intel quoi donc est-ce que on comprend est-ce que la comprendre comme nous link non tala au monde tous awana ba artiste ba ebele tous a belé et puis toi combien na kata lupango tout ça répétition. Ah donc ça baninga msuba chance. Ah ben oui papa. Bala miki bazo ya boy lobby nango tout ça banini faut ba yat. On comprend donc il faut so air mo boy nde bazan la pe ba longwaka. Muto afandi ya leki na TV moni ngai nde na zakutu boy tout ça vous imaginez bomba akolongwa. Te dis moi la pièce moi le bateau. Ouais voilà merci beaucoup la trésor Mankourou. En tout cas, merci. Félicitations à Evo Sala. Heureusement, ils reconnaissent. Au moins une fois, il y a une personne qui reconnaît mes faits. Il y a danser, papa. Mais si dans sa émission, mais si on va au Lingo Lobaté. Jesse Maye n'a pas de beauté. Full option. Maître Ziko Maye, tout ça qui analyse. Tabo tikali tu as obligé ça analyse il y a zaki mutana na kabuya après ça il a raison mais du coup na tangi kombo na yo ya lobby yo tikala ki ozaki na problème na deya jinolia qui na pese mbote mbuza yango yo mona ke so tikali ekoki ngana biso ke non na problème na te yango siko ngani ngina so position pa na ye mutu to estimaki bino bo estimer c'est pas moi qui ai dit ça ouais to bulaki siko na problème ni yekolo orchestre. Bon, la problème n'a été. Azan nani on a orchestre on a problème n'a. Gino, ADN a bien. Mais ils ont un problème té. Et on a un lot té. Boy, il y a boy point. Té. Autour de la question. Oui, il y a boy. Na lobby boy. Na ozana problème n'a yé.
ya nini parce que ndenge za wana nayeke omona ke non ata na lobi eyesa elo te au fait opesa barapport ata 15 000 fois botuna ve Tyson nayebi ke non du coup le di badiata vie nanga ke napesi yo mbuta mosika ata so mpe nde nini alanda makambo ya la lettre atuna feli Tyson napesa requête na ngai ata plus de 1500 fois otuna bolo yang l'élément absorbant vie nanga papi kalombo otuna chef na biso ya télé rapport opesa mpana oh notangelo bakonzi o notangana e bakonzi bamwana respect bakonzi chef à télé chef na biso napesa rapport na bi chef les souverains pontifs napesaka ata plus de 15 000 rapports pour la DA na bopekisa boye na boye pour jouer ça la mabe mais toi la vérité jouer ça la mabe et recommater que non et nani soit disant DA et recommater que non Cousteau asalaki boye pona boye napesa rapport na mona ka bato bakipa et maté pas handicap mais na lobi avant ko komi pas presse ça presse bo tshaka presse na makambo mon neto sola boye bo tshaka na makambo te parce que acha ba chef po ba commissaire makambo bo quelque part on comprend et ça le quoi yo président de la République afandi yo yebisa yeke non côté Melun pont moko bukani ndetinga na ke président Macron nga côté Melun kuneza mbri mete ba mère ba ali ba nani ba ali eza hiérarchie en fait na ko comme pas na été nga no pesa rapport pa ba konzi ba komela na bandeli koloba vient nga edi badiata vous allez sans parti pris Lélo tout le monde me condamne parce que je parle de moi je parle pas de Billy ni de Golé. Je parle de moi. Tout le monde me condamne. Cousteau, tu as fait ça et ça, ma bille. Il y a des insultes. Voire même, il y a ma mère, banine et tout ça. Mais basta, moi j'ai fait mon travail. Viens dit Badiata. Je pense que vous aurez 100 parti pris. Mouton n'a pas banga te pour le rapport on a appelé ça, ça Feli Tyson. Na Willy Zola ndofusu. Avien na route banda kala. Allo vie. Je pense que non, tant que vous avez un moment pour développer ma ramoussous, mais nous avons eu l'occasion ça pour un jour. Parce que au moment que nous avons occupé, nous avons l'équipe na TVT, oui, nous avons l'équipe na TVT. Nous avons le bélo côté, mais c'est comme si nous avons bomi moutou bien à ça et sopelé nuit. Mais non. Et on a fait ça rapport, on a vu que non, ceci ça va faire mal. Quand je vais réagir, et comme ma bé et comme aboué naza orgueilleux té na hautain té je suis pas audacieux je me prends pas au fait ça fait au moins une année on a courir dans ce ça car rapport et pas ba konzi pas banane tout ça personne n'avait réagi jusque ah ndeti to fandi na ah na poto na okini kwa harcelinga na fandi na sa émission na yokoti bi pecho na obeta yo Bobunda papa, Bobunda en pleine mission. Bobunda en pleine mission, émission ya garçon comment ils ranani na bosse. C'est dans le garçon là té. Bobunda en pleine mission. On est amsusu na fandi boy. Na otala jomo bo ali kana télé. A ofinga oluba soi-disant chroniqueur. A ofinga mais azna azana. Azana vidéo o ezaki harcèlement jour wana. Bobunda na Jino. Babunda en pleine mission. Joana azana vidéo na harcèlement na. Anango. Si komoni balobamba bilo rande ona. Yakat, loba presse. Webi ko tundenge zawana Cousteau jour mo boye. Ya yebi. Mais à ma grande surprise les mignons garçons à l'équipe banini tout ça au moningai papa na sali 11 aso dia rolinga nani presque le kangati babengo danseur papa babengo danseur oh mais nanango asia longo bandima ye siko linga so bandimi ngate ze extra te tout to mesa nango te biso moko te za kitu no ba masa msu ba longo banini tout ça ofandika bo pa
longwa qui passe ngala sala na sala na ngati parce que so yeke no na sala émission mo boye nani ya polémique mo boye tout ça ouais intel la longwa qui intel la sali boye je ne viendrai pas mais tout monde on ba même personne au banda lo ba lelo ke aza de loroté aza boye tout j'accepte j'accepte mais ezaka ndenge wana c'est un peu ça donc bato ba yebinga que naza bien éduqué. Trop bien éduqué. J'ai été sur les bancs de l'école. Babilo yaka ko fandi na télévision baniko ozeli mwana ya batu. Ozeli temps ya kofinga ye. Par contre, il y a une vérité en fait. Et il y a des gens qui connaissent la vérité à fond, mais qui font semblant. Quand moi j'ai dit que bon ça là, au moins on appelle ça rapport. So bonne entreprise, so peut ça rapport ne lo mo mo na keno ezo nuirio, eza po anine. Eza po bateau. Te po emsu kolo entreprise a yibi makambo na te. Pour kolo entreprise il faut ya kuta bouleza bien fait et puis normal. Mais au yibi keno mutumo azali soit disant kolo yende mutu recruteur. Hein, il est recruteur, il est mutu oya sala biso to zala en fait. Et ça sous président, ça sous handicap la merveille était, elle marabio choté aigle était. Et comme mutu moro boye. Non peut ça rapport batu ba kumbela été. Après petit mo boye les gars télévision. Auto somba sopi ba ni na ewapi donc pour amol pour présent lingaye. A finga bon. OK, yende nga boye et puis on a peut ça un message interpellation en fait. Non, le bakeno, ba interroger, soi-disant journaliste, voilà, chroniqueur. Jour où on a agressé Azalaki, parce que tout ça qui déjà en pleine émission, Joana et Katabiso émission. Mais on a yebisa nga masolo que yona ye bobebana et ça rapport na Billy Santé. Mais na lobby ezaba bilo mususu ezaba cuisine mo bez interne. Oui, na robe m'appelle agnon sur tout est. Vous comprenez? Pour nous sentir on dirait na como perdre NT na como perdre to za batu moni mutinyo surtout oaza o ayebi kana munoko mais te dis moi la za awa to pour l'histoire na photo bimisa secret to bimisa na j'ai pour batu ba sentir ngai pe cousteau alligator le roi Ragnar Lothbrok naza na munoko na lo lemu na kati na 32 dents na gorge nango place biloko le kaka donc na komela ma ya pio ekitisi na kokipe na kitambo pena na kokipe pour comprendre les ambiances à l'émission donc na kokipe comme ça fait voilà tu comprends nous sommes avec combo na si ba tu comprendre mutuzo lobela mais si ko yo zela ko ça ba réaction ko oya pour na poto non rectificatif na bandeli koloba rectificatif makambo ne banana poto te makambo ne banana poto te na yebiso ke non et na otanga kombo ndeti na tangi kombo edi badiata vient na alande la makambo atuna bien parce que ataso oyeke so ba trouver elo mo boye na ozonga souté na lobby bongo po anini po ba masa mso ba otika o batika liwana nakata mouvement ba koya rasuna kawana te siko na mkuse bino na dialogue na fali popate yebisa biso ba Hollanda ti na bandi koloba ke non ndeto fa na France sauf na Melun les boulots mo érosion mo salami mso mais ça artiste mais azo solo là yoka pena ndengo luba on a c'est l'idéologie ou abiso donc il faut le capar moto na loba na orchestre na biso ba cha ba chef pour na royamba mona ki pas président te fona chef à télé problème nanga izabu prise mais comme plusieurs fois tant on le bade autant qui bato a son réaction il y a on a lobby plusieurs fois il y a on a lobby pour na remarque fallait ebina été na remarque ki te na bien siko au moins qu'on na tangi ba chef ce que ça là que non bazana souci et lo connaît se reproduire sous te so na bisa que non bilo connaît se reproduire sous te c'est que il faut baluka et lo musu manière musu ya salela tu vois. Ouais, améliorer moi ni mo boy. Si ko ba chef on ba capable te pas ko améliorer c'est qu'il faut longo na staff on a tout wana. Ba chef on a nyoso. Nazo lenga ne ko lo babilo mususu te. Ndeti ye mutu bolo ba wana. Ye alozo ba no mutu azo o yo lo ba wana. O intel est-ce ye alinga chef à télé.
alingaki te kamwe so na ina bando beta sko minduki siko alinga chef à télé mais télé a chef liko na no au moins on va te soit la yako on a le bac non à télé chef suprême à peu près hier bon siko ya likene spine alekele l'esprit alekele l'esprit et ça que non c'est une personne qui veut se faire aussi en fait c'est une mouche qui veut se faire aussi grosse que l'éléphant en fait. Si on a c'est le rôle ni à jouer. Mais en tout cas va éviter. À ça Rani. À quoi ma caméraman bani. Anel Kasek. Bota ba photo ta ba version au monde na photo ya moko. Ce président sous moi bord mo boaki a bongisi pres. Donc wana pire. Non, yo bolingo wa yo longwe pona dino yaki. Na mobali ngana longwe na ba propre raison. Il y a le côté, il y a ko longo sango que c'était. Poti na ye poto boye aigle ni mtalinga yena ya poto. Kimi. Na kimi te na tikali. Donc so na tikali na kisasa so ngo sepela. Oh, non c'est pas ndini bango bota lo. Il y a le roi que li futa nanga ya 14 ans nanga. Ya boende? Oui. C'est 14 ans. Merci beaucoup, maman. C'est qui merci de évoluer. Bon, si on a studio, tout le bien studio pour tout chiter bande comme ça. T'es aux onga. Si on stiti rondeza, et ça orchestre, bien ça banze mo beta, botika na mo beta ou bien bozo boule bo linga va boule. Ah, au moins c'est une question bien oui banda to banda qui c'est question na. Merci. Ah non non non. Et puis so ça na ta moi lo ngana pa koloko. Mais ouais lo. Malheureusement vous avez des 50 balles. Obandi suma kambo de ça. Et puis que logo va faire portant un chapeau ndé que non. Yom do misa ko. Ngape na yom do misa ngo. Tezeka tuninga que non papa vous dit besko na zwa ki on fana lobandi na zwi 500. Zeka de 50. Oh 250 ko. Et koka ite? Et koka ki ndeto yokana ki? Bo bete conseil moko. Conseil moko bunu ba pesa combien ta bino moko. Na bandi ko loba. Orchestre moko te na koleka na télévision na loba que non. Ndeto za boye président biso Dicap la merveille el marabioche a to beta concert a pesi sur 10 000 euros et puis kende na ebeli prise a olika jum se émission a bageno e mo piwa ko sa ngala ke pera 10 000 euros. OK ça n'était pour na ko zona angle musu tete. OK ça ni na kisasa mais on a cuisine interne ba cuisine interne déjà salaire ya monsieur à 5 000 euros. C'est beaucoup le bangote. Salaire ba le bangote mais bino bimisango. Mais ngai ce qu'on a kamo ce ko bino botuna ngai. E rotuninga papa. Yo pozo ki 250 na yo. Yo pozo ki 250 euros na yo. Ngapna ah ben oui, on a so ki 250 na. Yo na do comporter tes gazo a marteler sur li kambo. C'est bimaki yango mona tuna ke émission na émission. C'est bimaki. Ah, mais c'est quoi Trezege c'est yo yo to ça l'émission. Yo ibsanga mamuté que no c'est bimi yo tuninga mamon émission. Oui, na tuna ki en pleine mission, pour déjà na sina yoka de ba source que 250 déjà besoin de réponse on la linga ya ngona eli ko ba keno nga kusto mutuna yibisa ete. Ouais. Mais ça ngono c'est panzana ki yom to bimisa secret wana. C'est qu'il fallait yibisa pa WhatsApp déjà aussi bimisa de secret que yo de muto sala bimisa ba solo wana. Ça déjà wana. Déjà pour na ba groupe WhatsApp wana c'est mort na biso to za na groupe na so WhatsApp na bimisa ki on den. Parce que attention na bi que non noko est-ce que 250 na yo ezaka biso na WhatsApp na biso ya victime. Et quand on a 250, il passe 250. Ouais. So Goula Zouaki ou bien Alex Choua Zouaki, mon pote Alex Choua. Et j'ai ça. Bon solo la kaka. Te kolongo qu'est-ce que ça comme ennemi à mututé. Et là il faut pas comprendre un wana. Kolongo c'est un mouvement papa. Non. Ce qui mutolongo qu'est-ce que ça te que non abomi mututé. Papa pondé ça nako. To fandi le lot. Data lobo kangango. Il y aura toujours des départs. Batuba kolongwa kaka. Tous éternalité. Il y en a le bique no teke no. Près à fanda teke no afandi ya mona oleka akumu banga na ko benguna kombo po koli. Abin on a bengé papa mo piwibe tonton mo piwibe na yebite. Alobande boy. Merci beaucoup de voulez répondre aux questions na ya groupe. Donc par là na PCV na ITB Minos Koja Kabuya moi kuniwa bajinabi. Ah oui vive mpaka. Donc Koja Kabuya moi kuniwa bajinabi Marcel Bilili na Portland on se dit base ne fani les États-Unis. Le roi Ragnar Lothbrok, Ernesto de la Cruz. Merci beaucoup. OK, c'est Siko Bozana studio ça ya Sting. Voilà, il a répondre à moi. Omoni
au départ, quand j'ai dit Moutalongwe na vision nae. Nzembo to beta ya auto pesi combo ingratitude. Qui est ingratitude? Te yokati to ke malembe. Ezaki projet nga ba annoncer nga non kusto il faut préparer nzembo pona ndé ka nzembo ndé papi kalombo sala nzembo Nathan chef à télé et puis Junior. On a série liboso. Deuxième série sur ezaki ngai Félix Tyson Ambassi Bourgeois na moko boyina bosani. Vous comprenez? Ah, il y a personne à long. Ah, ça qui voilà. Vous comprenez? Si quoi yo, herba no sende wana. Ngade na yake ado na soli déjà na ingénieur Serge Kabangu que je salue. Studio NJ donc voilà. Na écoute ada Billy benga. Aïsanga no nga na studio. Soko ya osai la ngata moi cœur banini. Osai la ngama vocal na nzembo na ngapena préparer pour être aux onakine. Et ça a été que non, ça l'a dit mon pas biso un système que non, na tourne biso tout après près. Soit que non, personne ne m'a mon PC. Fallait y bagarre. Ayebi. Parce que déjà air to ça la publicité en ligne, il y a retour na biso na kin, ayebi ça inga. Dans le bon ouvertement. Ayebi ça inga mon pi voilà la stratégie na biso ka. Au moni tala boye na si suppose à tala comprendre maman na loba. Au moni boye ta boye yo yebi le quoi nzim boye na. Ah, merci papa. Tata. Bila zaida na nzembu na ye. Aye tout ça va na kutia ngopea na sepela nango. Normalement, tout ça vocal, c'est l'autre Billy. Pour nzembu ne. Pour nzembu na muta nga yemba te. Moi. Zena no tchon kala mingi te. Na yemba nga moti ne baneti suka. Billy déjà faut chanter. Billy et ça problème te. Mambozo lo bana okamusa batu tout bolanda biso. Ba bengo faut chanter, ba bengo danser. Et ça problème te papa. Batu nyoso tout pe o mona pa bimisa album mona ka batu ka. Mabe. Nzembo pena pardon. Mais so tchepa ba yayi manzembo yemba te. Do iliko ba keno Billy a sali nzembo. Ay sanga noko poser vocal. Na ngai junior na chef à télé mutu fa tout ça vocal. Elle a commis la preuve en est que elle a commis dans la salle intervention dans papa tout l'occupé tout modifier moi ba cœur bani tout ça après le bilan junior aye junior mo tout quoi moi ça nangai tout quoi you aye l'homme des poissons d'avril aye et puis a posé vocal naie le liko banzembo ezalaki te que ya groupe au bato batikali ba osala groupe ba osala nzembo mo boye ingratitude de te nzembo ezalaki projet ya F victime donc titre ninge zaka yango mais nzembo déjà Billy déjà na ba snap na bani na banolo ba dayaki no ingratitude des oya ingratitude oh nzembo na ingratitude ezandi ya Billy nzembo Billy ah ouais voilà ngana ye kaka ko participer na che voix na che comme ka intervention normale le golé pasali ya tout ça gola beti musique Frank Kapaya ana kichasa ouais Frank siko tolo bandeni ke non ngeza boye ndenge junior ayembaki na Frank Kapaya eza conspiration non eza ki nzembo projet est victime et puis tout le monde le savait donc siko comme il m'a bé le quoi la Billy a le but que alors ça la vie na carrière na côté ya Europe. Merci beaucoup de zongo de 6 années pour imbattable Churamboma merci imbattable Chura bino aussi au bogi imbattable hasard imbattable la bisaki yo golé solo tomoni obet yo auto beta allo le téléphone non ouais ngam na beti bon niveau mo sali yo wana allo tika non non na tigalité et puis na kimi non na kimi pété au tigalité kimi te il y a pas mise en disponibilité na Lyon l'état na ya bani tout ça donc trop tard bah ça va il y a vol vous avez informé tous les textos bon on a joué texto mais bon le gars na loin l'état na zonga assez moment permis d'absence donc babi yo okimi po mutukate biloko ba massa ba ji bino oziangote non musique ba ki ma pona biloko te nga un bon musicien président ngai respect fali pour pas DiCaprio et ato longoli chapeau te papa faux pamba non pamba te faut à reconnaître ça maramnazo bisayo c'est la réalité. Merci beaucoup Trésor Yue. Ndé dans le bobo yoga nazongelo fali taboyaki aibise bino wa ko kima et puis eza dialogue alobaki batu ba kotikala mais il faut que solo là bino solo li
bon kotikala nakozonga basola yango te mpo nandimi teke mwana moko ayebisa papa na ye papa ngai nabima ndako papa abike mwana na ye misu mwa genre papa oboya donc kolongwa balongwa kaka so senga alinga apesa te nalobi te kalinga apesa te so ezalaki na makambo oke ya komonaki eza valable ke gola kotikala aolibere nga na tikala mais makambo mosusu mpe kozala nango valable mais par rapport ya ndenge bulu ezokendela otikala te yo se combien d'années ouais nasali ba au 6e année boka na 6 ans kimi non na kimi te natikali parce que nana mamba kosala ezebele tout ça donc makambo kosala vraiment ezebele quoi donc rata ba voyage belé yango occasion lobi donc ngana raté voyage te ngana mwana nzambe ti ngana ba Canada bani tout ngana orchestre je crois après 3 semaines na bandi voyage ya solo oui merci beaucoup message yo tchepenze mona non bon en fait nakolo bateke na chinzembo te nakolo bon mon il faut rectifier mo lo mo les orchestres ça na ça bino lo mo bo comprendre te ya na bano okatinga mutolo mutalo na ndenge ne to se retrouver que de la fandi bona osala to sisi nzembo bili bili mais zo bengo président point te wana bando benga banda kala ata ba Frank pe Frank bando benga leader so ne bando benga na kisasa wana do wana ezai mabete on confirme be neti masa nanga na tamuka mbenga empereur so abi atike na poto mbenga empereur wana yo mi benga empereur so fandi bolo ya mbenga élément absorbant do absorba kako de so afandi c'était neti boto ba komisa ngono mouvement basali conspiration contre aigle tara aigle après nga siko bo tumoli ata 15000 mètres na se nga siko sali conspiration poani wana mambo akala mambo ba nga vous comprenez c'est que nga nana nzemu nanga ba masa ba accompagner nga na nzemu nanga golendeni ya betela nga boro parce que na yebi nanga bato ba beta te nana respect bato ba sa pe musique mais naza plus confiance na plus na confiance na golé par rapport ya mutu mususu mususu comprendre na plus confiance na Billy par rapport ya mutu mususu mususu abeta apé c'était bien caché pour na caché te mais caché ka te biso sa musique to sa ngana on sa ndeti musique et ça dit que non surtout fandi yo sali nzembo ya sali nzembo voilà banzembo na biso yale rien n'empêche en fait rien n'empêche ce peut montoyer abi que non bof vous mettez ensemble tout ça il pas qu'on la mena bino yango yeah ils ont parti na yo to ke masolo donc encore une fois to sangani libokete contre mutute to fandi ensemble te po ndeti bato balo bakeno bino boko ka aigle tout ça to fandi li aigle te to na kuna poa wana te mais wana bo se tanda na bato balo baka bon yo c'est combien d'années le quoi botuni le quoi to solati parce que il est kana télé le quoi na to faire comprendre na bato ba yo kibino mais yo c'est combien d'années nga ça 11 ans 11 ans déjà ouais bola mo fali bola mo leke belé nga na kota orchestre une année après na kei Tanzanie Zénith 2010 na ye Zénith mususu il y a 2011 le 4 janvier en fait na yebisouté après na ye susu le 11 juin na nuit africaine na Stade de France opportunité zebe na voyage trop aidanga trop en fait mutako zambola muté défaut na ye en tout cas franchement na lo bango à cœur ouvert sans rien na yebi que prise à mystique à aigle mais prise air mo bwepé oyo rapé biso ba petit peuple ouais c'est-à-dire ndeni toi ba mission na yo mtozora biso ate il y a des trucs au MC Fandi wana ba lobelo ngote il y a des trucs qui se passent personne ne les dit parce que mon am susu bilaza chef nangai so bilaza linga likambu moyena lobate bena sa prise ya te prise ko zalate bilia ko sala ngai lo mobwe en tout cas franchement à part wana ezako de défaut ezaka que nos requêtes na piste na 5 prise comprendre que prise achaka pata litoi et pas biso a mission yim tozora biso po yeso alobi yote ata nani
ndani mpepeye leke lobi ke no yete yeso habilité yete donc yango wana ka requête nanga eza nango défaut te requête onga cousteau humble serviteur na yo o lelo na faire partie na orchestre te pour ataso babondeli na zonga oyebi ke na obanga pour voilà quoi. Voilà, merci beaucoup Massamba Kino l'envoyé spécial du chef. Il faut ça ndeni ni toza contraint au fana na orchestre ngani libelate si on a eu sabato ba te eza par rapport il y a les on dit en fait par mon amour kolomo boazu pena que no azu aka sokoli emzu a parole mafuta te azo poser comme pembe aye afandi asali orchestre mubimaka pour dénigrer mutu non mais mon frère tu as quel âge en fait tu as quel âge reviens sur terre ça là ndanga ki mukolo et puis ben voilà mutu afana no ata ozo lobi que no bon nga faible na boyi na ngati mais ata yo mopo olongwa okofana na okeza batute nani poza comme tala papa kuluto ya oleka o papa akomo banga na ko benga abi akobengo nani. Merci beaucoup. Voilà monsieur ba koko no zana bango na ndaku de komida ba koko siko papa ko bengo nani. Merci beaucoup. Merci na pesi mbote na Massamba Kinwani mbote na wadon fumu moto moko bien Jili Mouila Aimé Botoko merci. Tout ça bango bana studio basa ba photo zura nous séquence mo mukiawa na pesa ndeko na trésor mancours pour tout citer vraiment tant vraiment comme pousser quoi. Voilà, chers internautes, tout ça, Nanette Soki leader à Guada, donc Zala toujours branché la chaîne Kumbela Mokili, Nabosante Rachel Munzula, Bozara toujours branché la chaîne Kumbela Mokili, Bamasa tout quoi en fait, Bamasa tout, Bozara toujours branché, mais donc Ndenga na comprendre pénagé, tout le baquet. Binomi bande boza awa bolongwe pour na Serge Liaki. Conclusion ndengona na été subile ngolo ba benga. Nga vraiment déjà boye na longwe pour na propre na umeli. Na volonté na yo. Na longwe donc na sala vie na mai. Donc yango la oyo futa na yo yango ndo futi fali ya utika na poto. So ina tikali na kin. Tout moi ba via ba massa suspect mo ba longo na kin. Ndekoma mo ba seka mais to bosani be mutu ana contribuer na mouvement. Omona ebi poto ko mabe passer tala na bana bana pe ba pe na posa mo papa ya mo aki côté moko boye osali mo elo mo nde o sepese bana parce que net na minute na kin ba yefsa na longo na kin aero adamo en fait na sepelika po ba doubler nem tu batikali ba doubler nem tu batikali Alex bon clavieriste bon pianiste na piage respect vina donc tala mijo bon clavieriste son a bona finge c'est que na lâche pour ça que na finga qui était donc la kumbi ça est fort abeta bien fort ngana ina loba so ça que nonga pour na lungwe ngana bandeli ko loba encore une fois na pesa rapport 15 000 fois na posa longwa te na pesa rapport pardon bon solo la na mutu ndenge komela ki wana et komela ki bien te pour na ko fana pe petit pas se déchaîner tout ça et comme yo bona na moni que non oh te aime sous cause en on peut on ne sait jamais te mais on ne sait jamais et on a vu mais golé solo yom to beti penda lo téléphone na yo ki ndeko na ngai te di mo la solo lia yom to beti penda à lo téléphone mais ce que na comprendre na yo ki ba masolo mo boké ozaki no doublir papa ozaki no doublir bo ça bisoté papa. Bon, vous avez doublé père ma bête obi que même na bilamba ba mser na so bala ta ba doubler année sauveur pour nous mon na terre na ninga système oui ba donc non ma bête l'essentiel que vous avez doublé mais vous au plaire na président na yo ah mais mon na ba poto azo tamusa yo tout ça donc doubler on a ndimi respect na Tyson mon vieux il y a Feli Dimbedi vieux on a kabila ngela mba golé zui lamba merci beaucoup. Question qui manga. Si quoi à totalité bo kimi combien na bato ba Hollande biso? Nazolinga nini on a te. Si quel combien bon? 3-5. 6. Nana 6. Combien? 6. Yotanga. 6. Nana lo baboy. Nana lo belo mo boy. Batikali 6. Batu er mo boy. Batu er mo boy. Combien? 6. Combien? Botika combien? On va compter moko wana, papa compter moko wana o ba bombana. Bo tanga na bino artiste. Boussole, président Cousteau, les rois Ragnar, Abdog, c'est né au bomba. Abdog, voilà des fanzo. Autant y est, des fanzo. Boussole Azali, Kabouya, cardinal, la PC Mbote, na chef d'orchestre
Golé solo. Sixième nani. Sixième on va Sixième atikali. Baba qui ça va pas. Les artistes. Batika 6. Baba ça sixième. nga bili mtu apana yake tutikali 6 na ebite Yo bi otikali combien? nga na ebi tutikali 5 bili na moko oyebisa Il y nga a qui biso so beta poto zonga. Batika 6. na ebite wana photo Voilà. Poto conclure la bino. Tolo banini, tolo baké. Donc chant il y a Bilezo Bima. Ingratitude. Après tu oses il y a président Cousteau, après tu oses la chef d'orchestre Golé solo. La biso dans banzembo ça. Ka débat 2% dans la biso. Mais pourquoi Bosangisi kate générique Bosangisi nani Gelor Boussole nani ndena otolo bake muta mutalongo na ndenge na ye parce que masala busol pe na yoga ki asala mo elo il y a un générique natala kinga to solo ine déjà za générique mo boy arobeta na kabuya eza meute moko boete ou to forgeant pour na ti muto ana ba idée na ye vous comprenez mais les fins na dévoiler bo mo boy solo le papa solo bat bolanda biso papa solo on est quand même te to chapna lo nyaka wana siko to ya siko te sabino siko e makambo ekendele siko ya toro quoi po ezapna lo nyaka to musique on peut photo valorisant to kota pe na école mo boy ya grave talaka elmara bitara danger ba nini ratati donc to signer pe na lo nyaka na producteur mo auto tanga kombote on ne sait jamais. Merci papa moi mamote vite fait pour na batu tout bolanda biso na kati ya chaîne biso kumbela mokili te dimo là donc ba massa tout baza awa trésor yure donc bozara toujours branché na chaîne bino kumbela mokili moi mamote vite fait quoi en fait na baki PDG Papi Mangunza imna yembeli nzembo Papi Mangunza donc talara dans na bosanité Roger Mayambu Graquière ba 4 nationalités Niclette Bossila Anel Kabafosset Nasingonge Obed Ngonge donc Gattuso Gattuso donc gouverneur na peso bambote Jean-Michel Mbuta na peso bambote Hortense Pia ser na biso ya na boussole na peso bambote peso zali Wajeni Kabasu na peso bambote les grands managers Michel Djogo Moulele na peso bambote Rich Chimbulu Eric Chimbulu Tati Chimbulu Célin Fumu Kibinda président go lâcher Doudou na peso bambote potala bangambo na no pesa so ba vi bankuya banana savimpi ba Christian Noble donc na pesi no bambote peso Ani Matadi donc bambote na no su biso to araba na aigle to défendre muto kota a place o teke afinga po biso moto finga nante donc o za mouvement na biso ya ka yemo ebike so na senga ke peta msanga permettre donc on a mouvement na biso o mo na tam su na ba mabe alimisa vraiment donc aux mouvement la biso donc au défendre ma cause tenia maman ko tate ya meka au finga aigle pour biso mo bane tout ça OK tu le lis to suksa to banalo na ouais non chef d'orchestre Yuzu boy wa responsabilité boy mais les orchestres était papa na lobi boy Billy abengi ngache pakos na misa golé sala boulot et pakos yango na tike pakos wana non ça boulot na longoli wa ngai pakos donc ça que ndenge to benga mo puis président mo puis Lotbrock les rois Ragnar Lotbrock donc na pesi mbote na Roli Mulumba bienvenue Mokuba Mbuta Matadi malgré nzembo zo sila tete lelo Batutu balinga golé solo respect na Elmar mon patron mon boss Bailo Junior Mbouika donc basé belé quoi. Merci beaucoup toi qui t'a mon plus. Ouais, en tout cas Batouaye belé président. Ouais. Et merci pour la bénédiction. Le roi Ragnar Lotbrock Ernesto de la Cruz, le seigneur Untrek Dragelason. Donc likulu bakeno Baptiste Batanga Batigol déjà na bandi na yo et puis mes respects mon président wa salinga lelo mon piya mususu c'est retrouvé le na ba nord et tout ma salanga frère Mbuta donc na pesi koja kabuya moi ko nyoba jinabi na pesi Mireille Mata Iceberg ma salanga David Kifita na pesi Marcel Bilili, Marcel Zayadio, Masana Aigle, Koufa place ya nini na epsi no tala buti masa comprendre. Donc la première émission on a Botikali.
na tosala émission te biso totikala na biso te ke no tofanda boye yango na biso eza conspiration te au fait ezalaki na conspiration te toza na biso na style tosala boulot na biso lobi tosigné contrat na biso epakolami totie na poche donc voilà président Felibo Lakissa na pesi Frida Kapala la Caps hein Zezi na pesi Mbote ya trop na pesi masanga Simplice Bass hein Simplice Lomeya héritier tempo Mbote ya trop voilà Versas na Londres ouais Jadeli Versas na Londres yo bikaka na pesi Tania Luminuku sexy Tania Luminuku Lissi Mouzongo voilà sur la raté donc c'est Lissi Mouzongo donc voilà merci beaucoup tokomi na suka ezalaki ba orchestre boche kombo voilà merci beaucoup tokomi na suka na pesi moko orchestre c'est que groupe Billy Santé Kustomopi, le roi Ragnar Lothbrok et Golé Solo, les mystérieux. Non, il y a 3. T'es tout ça, toi, t'es tout coûté sur le monde de toi. C'est que tu vas nous bouler, tu bosser ma bilo, l'absolu total non lobby n'absolu dengue ça là. Merci beaucoup. Merci na pesi aneka ba fosset mbota to, mbote na trésor yuwe. Merci na moni masamba kinoni, merci na yo, merci pour votre soutien. Merci sous mon jeune frère Guilain Poupa. Merci Oumé Lescoali. Batutu, Guilain Poupa, Wande Gosoba Niclet Poupa, c'est la famille donc. Merci beaucoup Jezi Maye les full options, Ziko Maye, merci na Batutu Balingangai. Julie Mouila na Belgique, on a merci. Wadon Fumu Motomoko bien, Mbata Batura Moma Tobenga na yamo à suivre. Bon rester branché na Teddy Mola TV. Bango balobi baye polémique té, ba celle pour que c'était mais to bandu so bango parce que biso do pansango. To zaki na confondre na trésor mon cours. Na raison sous to sala kana jino muto kwa biloko boye to zongi la nsusu biso to saka musala aussi ça va monter non ouais te dis moi la merci na moni ya kaba fossette donc tunangai père nangai donc toza bomoni bina ba staff tout ba massa tout bazaki awa donc bozara toujours branché na chaîne amno kumbela mokili na bosanité trésor you et donc zalera toujours branché ndoyi nanga quoi en fait Nanette Soki leader à Guada, Eric Tenté, garçon cher. Nabo Sanité, les tout-puissants Wadjani, Kabassou, donc Zalra toujours branché. Nabo Sanité, Blaise Foumou, les Mazarins, Bamasa tout, Bosutenaranga, Nakati, Kumbela Mokili, Bozara toujours branché, na chaîne Amno Kumbela Mokili. Eric Tenté, Bamasa tout, donc mais pour tout ce que c'est n'abino n'a habité sur Toko Soukandéni. Ouais, je m'appelle Kustomo Piu Alligator, le roi Ragnar Lothbrok Ernesto de la Cruz, El Kuntachi, El Contemporary, le seigneur Uhtred Ragnarsson. Voilà. Bosani DSI la Diogo. Ouais. DSI la Nando Diogo donc la Belgique. Bosani Kobosani la pété mutual ngaro mingi la reine d'Ingambote na bina Londres. Ouais, la reine d'Ingambote. Ah, la reine. Yo bikaga. Merci beaucoup. Sina